Belazolate. Belaza propre. En plein Paris. En plein Paris, hein. Paris. Ça me là, hein, chérie, non, ça. Juste vite fait, hein. Un petit boulot, juste, hein. Donc, ouais. Et Très puis bientôt, voilà. là, on s'en de retour, donc voilà. On ne traîne pas. Moi, c'est Belazolate. Bonsoir. Moi, c'est Cécile. Pas le méchant, le conservateur, le protecteur. De tourner avec cette grande équipe. J'ai fait la connaissance de Anne, un grand réalisateur avec mon ami Inou Bengo, mais aussi tous les acteurs qui sont là. Ma soeur Amandine, Enoch Kiyongo, Diane, Betty, Olivier qui me traite de Méantrier et Mélanie Okaka. Et je n'oublie pas Lingue. Avec nous avons une séance de répétition et j'ai découvert une personne. Et j'ai dit merci à ce grand public qui s'est déplacé ce soir pour cette nuit pour suivre ce film avec nous. Je vous dis merci et je dis merci à toute l'équipe. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous n'avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pour na ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, akoma ko organiser chaque année pour na ko award ou pour na ko honorer ba artiste ou ba sepelisi bango pour ezalaka vote pays. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainant ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te
information ya sûreté benga numéro oyo ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi osunga ocontribuer ok soki olingi ocontribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contacter biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso olingi. Bonjour la famille ezali Maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living products ba produit oyo eza ba complément alimentaire eza biloko ya kolia eza ba vitamine na biso oyo ezosunga biso mpona ba santé produit oyo eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider ngai mpona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger ngai makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone na ngai esilaki nde eyaki kokoze nga problème ya tension et koze nga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosaka nango te insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu kokrele nga problème ya nerf sciatique na bade kokoka kotambola te komouve te kogumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non esenge na nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo ekokomela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nzoto pasi makolo pasi ozokoka koskende me mosala te ozana problème ya diabète contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya fragilité problème ya ba problème oyo ezotumbisa santé na yo kohésite te ocontacte nga na numéro na ngai ozana problème oyo basuki ezokatana ozana problème ya peau baproduit na biso ezoaide biso mpona santé mpe beauté na biso ozana problème nini ezodérange yo kohésite te prostate ezotumbisa yo kohésite te nini ezotumbisa yo benga ngai baproduit oyo eza kosunga maladie nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais baprojet na yo okosala yango te alors contacte biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te nalingaka bino mingi yango wana nayeli bino baproduit ya kitoko oyo ekota na ndako na yo erestaurer santé na yo ebikisa yo baproduit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Maman Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telles que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana
compagnie ya aloe vera product bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tika to kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 sengando yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala ba chausse kaka pona ba voiture te